Bote mingi na bino bandeko balandi awa ezali wa bino Jomak toye lisusu awa malgré retard mais toza na mwa baannonce ndenge topesa kaka nayebi ke batu mikolo oyo baza kolanda mingi Jomak pamba te makambo ezali ebele ya koexplike bino nayebi ke mingi peut-être oyo baza na Europe peut-être baza misusu ya kolala misusu baza kolamuka soki okoti peut-être soki chance ezali occupé ko partager lien oyo na bandeko oyo baza kotala loko liboso na ngana loba ezali ke soki oza na page ya YouTube te et kozala important ya kofungola page ya YouTube parce que mikolo eza koya peut-être à partir à lobby na ko banda déjà ko sala ba direct na YouTube parce que tu remarqué ba direct mususu nyonso te mais tu remarqué que ba mususu baza na ba Facebook te peut-être baza na ba Facebook mais baza ba mi ya batu mususu te pona batu baza la mingi informé eza un peu difficile na batu oyo baza na ba Facebook te ya mwana to jijaki bon mbala mususu to salaka ba direct mbala moko na YouTube même si ba émission to salaka wa to kotsaka ngope directement na YouTube mbala mususu soko to 8 ans et mbala mususu ki temps ezate desi lelo ezalaki ke na sala émission na ba 12 heures na biso awa mais na 8 mois retard mais lokola eza annonce moko naza kosala yangwana na préféré na sala quand même pour naza na mwa projet mwa mingi oyo tozo ko travailler na ngwawa mais quand même soki okoti ezalaka bien kozwa ba information tango yango eza kosalama parce que toyebi ke mingi tolinga kozala informé te mutu aza na information mutu wana aza na avantage parce que ba information oyo oza kozwa ekopesa yo moyen ya kodeside na ba décision nyonso oyo koyela yo to na makambo nyonso oyo koyela yo oyebi te mbala mususu okoma na milieu moko bapose o question ou bien ezala débat moko mais soki oza informé wana okozala na ba problème mingi te mais soki oza informé te mbala mususu ozomelela mutu mbondo na makambo moko boye or makambo wana ozomelela ye mbondo asalaki yango mpenza mais soki oza informé ndenge toyebi na technologie ya lelo eza très facile eza vraiment très facile mpo ozwa likambo ya lokuta comme mpe okozwa likambo ya solo yango wana fo kozalaka mingi informé na baye oyo baza lokola ba Jomak boye oyo bazopesa bino information ndenge yango ezali video oyo tosalaki liboso oyo tobengaki ya molimo documentaire wana tosalaki documentaire wana lelo je crois ekokoma ba 7000 vies ezokokende kaka na moins ya une semaine en tout cas bato baza kopartage yango oyo mpe baza kobeta mabaku na tangaka vraiment ba commentaire penza boye te mais nazwaki chance nazwaki temps parce que tozalaka tellement na makambo ebele nga soki nasali naza na besoin bato bazala engagé wana ezali objectif ya mutu ya media alors parmi ba commentaire namoni kuna eza na bato mosusu baza kofinga bato mosusu baza koloba makambo ebele ya ndenge na ndenge mingi soki nalingi korépondre na baye oyo namoni ke ekoki mpe kozala na bato mosusu oyo bazoraisonne lokola bato wana donc réponse na nga eza mingi na aspect ya éducation na bino bato oyo botiolaka Jomak to bofingaka Jomak boyebake nde naloba yango lere nyonso nga naza lokola professeur donc tango nyonso yo décidé oya na page ya YouTube surtout bandeko mosusu ya 3 égale 1 nazoloba tango tolobaka bandeko ya 3 égale 1 soko okenda kosambela na 3 égale 1 koyokaka mamote ya mabe te kokanisa te ke so balobi moto ya 3 égale 1 lingi koloba bo ezaka ndenge toidentifiaka bakote mpo na ezala facile ya kocomprendre mais nayebi ke eza na bato ebele oyo akendaka na kote ya 3 égale 1 mais soko otali na ye ya makambo aza presque kaka ndenge ya oyo tolobaka 26 égale 1 mais soki tolongoli bakombo wana totali ndenge ya kotalela makambo par exemple soki moto alobi ke tolingi makambo akosekabona te tolingi bomoko mais soki otali yango mpe na face nango mosusu okomona eza 26 égale 1
parce que ezolo beloko moko azanga na 3 égale à 1 abi yo Jomak yo zo mema ko kabona na kati ya lingomba ne parmi ba commentaire ozo mema ko kabona yo nde muto lingi ba bo kaboni église etikala akaboy ko kabona to lingi yango te soko tali yango na forme nango komona ke isa 26 égale à 1 parce que bandeko ya 26 égale à 1 eloko ba déclarer yango na ba lingi bo kaboni te ozomona donc soki ezolo ba ke bino batu ya 3 koyoka motema mabe te oyoka lokola neti ya atake biso batatu anene na ba Barcelone awa eza makambo ya Barcelone te eza makambo ya Real de Madrid te soko za na Kisasa eza makambo ya Vita Imana te soko za na Angola eza so Kabu Score soki na nini te non oyo eza makambo ya milimo ya bato soko za esika soki paroisse na yo ya paroisse chef na yo ya paroisse le dirigeant na yo ya chorale atamboli mabe kotelema nsima na ye te po omoni ke na likambo wana atamboli mabe so ezalaki peut-être Barcelone epoli ozozonga olembi na Varese na wana banzela ya bleu rouge wana ozozonga bo na numéro soki combien Messi a numéro combien Messi bon na numéro 10 je crois na Varese a Messi olembi bo et tout ça na mutu na yoka nga Barcelone di mutikila makile zomona na Barcelone mais oyo eza ndenge wana te basimbi biso bata 3 balobi na biso bato te eza ndenge wana te eza makambo molimo na yo likambo eza bien te soki Jomak alobi likambo fo bamiso bazomona ndoko ba mayele mais nga na komona ke baza vraiment ba vrai mbumbulu omoni mbumbulu aza mutu oyo aza na eloko te na mutu aza na eloko na mutu soki débat ezali akoya kosimba na débat alobelela makambo ya débat yo lobi ke baluba baliaka fufo masango ebele mais ngana ndimite ke baluba baliaka fufo masango ebele sikoyo ndenge nini toko débattre nini wana sikoyo ngalo kwa Jomak bolokola mutu esalaka na kosala étude mingi lelo na créer moi documentaire moko na sabandi kosala interview ya recherche na ngai na sali na baluba na ke na famille moko ya baluba la tuni bosiko bino na ndenge pena bokoleli fufudi ya genre nini bino bolia biso pena fama sango kaka bosakisi mwa manyoko manyoko wana biloko ba Congo so yango te na ke na ba zone ebele na ke na ba mboka ebele na ke na bisika ebele siko na ke mona mukolo moko boya mboka na tuni ye bosiko ndenge ni bandaki baluba balinga mingi fufa masango siko ko non moni normalement biso na mboka biso boye siko na zui ba image wana ye et puis na keipe na bato baza ba intellectuel na tuni pe bango peut-être moko asala moi étude wana a évaluer abi na Kinshasa toza na 3000 baluba par exemple sur 3000 baluba basali moi serveur moko pona kotuna batu ndenge ezala kaka OK par exemple ko fungola par exemple cellulaire ozwa cellulaire o remplir bon ba pesi moi le moko volontairement soko lingi oza na ne cha ekolo na yo cha biloko linga kolia cha boyo tout ça boy siko parmi betides basali ba comprendre que sur 2 millions de baluba na Kinshasa ba komona ke on dirait 1,800,000 ya baluba balinga masango siko na ye na ba étude wana nyonso siko na chepe na kombo ya professeur ya université on a salaka étude wana na 1987 par exemple na kepe siko na bamboka na tuni bani satana wana ngo na bon nga ba recherche na ngai ezali basé sur boy moi documentaire ya wana mala moko zo sala mala siko yope okoyana oya yo siko soki ozana eloko te mingi mutu azana eloko te akobandaka mamo longa kuna yo tala ndenga za mulai tala ndenga za mukuse kanga munoko na yo za zoba or ye mutu aza zoba azana mayele te ayebi ndenga kobandela te ayebi akende kosimba wapi te na makambo eza boye ndenge moko pe na bandeko ebele eza ko loba bien na bamona nga bo comprendre nga na sens ya 3 égale à 1 soko kenda kosambela na 3 égale à 1 ndenge ozoba biso bata te batu wana oyo baresonaka ndenge wana te eza yo te mingi boza na 3 égale à 1 boza batu bakimbangisi pena ya solo mingi pe baza na versi wana batu ya mabe penza oyo balingi bokabwani
baza ebele na ba mokoto wana na ba partout mona bazali ebele o bazo tia pilipili na mungwa na makambo po ba séparation ko ne bazali donc yo okatata so ba lobeli yo zongo nga basimi ba Barcelone nga pe sikoyo tout ça nazala Tavares à Barcelone te donc soko moni makambo yo eza yo te ko kende ko mi chate o ba biso to sambo biso ba 3 te alors ba kamnazo ba zaki entre parenthèses mingi na batu ya 3 o ba raisonna ka ndenge wana neti na documentaire na salaki ba argument ezate eloko bakoloba nga na sali étude bino batu oyo bomona boza mayele na bino boza bazoba boza mayele te nga na sali étude parce que naza na motu ezo sala na sali étude banda résolution et banda na sali recherche na fandi na bureau nanga na ketala papa lobaka nini yao na zuma lobaka na ya papa na ketala bakimbangiste basalaka nini yao est-ce que ça lokuta ke ba musicien ya faki balingaka ko boma papa José mwana ki papa ki solokele est-ce que ça lokuta ba image ezali na komi parce que avant na bimisa na vidéo eza avant na sala na monter vidéo nazo koma po nazama yele mutu ezo musala obo kansate ke zalaka olamuki bo banuso mamba olamuka te eza musala batanga kango batanga soko za mayele te okoka kosala ngo te batanga ngo okoyeba place ko bandela te batanga ngo soko moni film o baso moni film oketala film ya Jackie Chan mutu akoma ki yango azali ba film muso moni ezalaka basé na livre moko ozomona na livre moko neti film neti livre moko na utanga mikolo the real Adam and Eve ozomona les vrais Adam et Ève américain comme ta comme livre mais on là qui ça pas nini pas bi vrai Adam na Ève bango bautaki asali map ezo bimela na RDC na nord ya Angola kuna ezo bimela kuna trace na bango ndenge bautaki ndenge ba bimela ki ndenge basala nyonso wana ozomona bilo kuna ya mwana ndebiso tanga eza etidi sikoyo soki mutu amoni nini au livre eza bien ako ça la film basé sur ni makambo information parce que mutu akomi donc nga na koko maliboso nazo koma na fandi na bina 2002 ba résolution tanga bandaki ezalaki ndengeni natala nanu na uzana ba sentiment te na uzana pe na ba émotion te natala nanu ezalaki ndengeni na 2002 résolution to bengi résolution est-ce que makambo nyonso na résolution eza mabe siko na ba te ya mabe te muso eza bien siko to sala nanu ba résolution wana na zana ngwao zomona nazo na yebi makambo eza kuna na kati na yebi ba article eza kuna na nyonso eza kuna na yebi balobaki bo makambo ya makasi o ezali na résolution wana eza nini na noter yango na noter parce que résolution batanvesi balobaka baza mbobe mabe eza siko wapi na bandi ko noter ba makambo nyonso nazomona eza makasi na tali pe nini yo pe eza bien ozomona na tali nini yo eza bien kuna nena okende kosala balance selon babilo kwa siko na niko tala siko na kesikoyo na réalité natala bon tangu ba nungu ba makele ba niko tuna bon papa 6 bino bozalaki papa 6 soit en France ye azalaki moko parmi ba jeune ba konzi ya ijiki le wana atuna bino siko bon mokoto wana bandaki ndengeni nini bato bakomela kosambela na mokoto andiko bisanga omoni ba période wana en tout cas ezalaki te kite kosambela ezalaki boye tout ça na ko interviewer ba papa désiré azalaki même kotangisa na moko ya d'école botuna bosiko papa désiré nzongi na kisasa ezaki na ndeni ya kisomo biso ba oyo asala kutu même interview eza na vidéo ki ba bengana biso parce que biso bona ba bengana biso ko bengana moi nazo sala étude nazo ko sala étude et puis nazo mona pe na ba vidéo kaka batu baza ko tchanga mo nazo ko tala nazo ko évaluer nazo ko tala siko na tala nano parmi bango ba papa balobaki ni tango makelelo ebandi na ba 2000 nini wana avant résolution ebima makambo ezaki nini mutabia normalement papa simo kianga na mona keza ki neti bazimba séparer na bandeko na ye papa simo kianga na bimi abandi ko kebisa bakimbangiste abandi ko kebisa bango tala boye bo tozonga na osima bango moko ba papa balingaka na ndenge ni est-ce que
baza banzambe donc bamonaki yango likambo na mosika te ezalaki ndenge nini sikoyo parce que motu ezosala yo zoba osisi kolia pondu na madeso soki fumbwa mbala moko ye na tv nga na ye na tv ndenge na tv nakoya na tv sima ya makambo mosusu me yo oza mayele mingi te oyebi ndenge ya kobandela te ofinga biso bazoba ofinga moni bato ya motema mpe balaka ndenge soki oza se sentir concerné nde nalobi c'est que oyebi place nini yo oza ntango naza koloba boye naza kosadresse na baoyo naza kosadresse na bango donc mingi biso tozalaka mingi simibik rouge alobi mabe moi njoma ntango olobaka wana fo lobaka boye tout ça ozomona fo lobaka boye tout ça te parce que tanzo loba bo naza yebi banani oyo nga naza kosadresse na bango donc yo mpe tour na yo ezali okozwa oyo ya yo soki oke na wenze oke na magasin oke na esika oyebi bo neti nga bozala sala na bia babateri na nga esili nangi nakesomba bateri ntango nake kuna nakeli bateri nake kosomba makolo ya soso te nakeli bateri ata nakuti wana eza soki ndenge nini na rapidement na kokota na zwi eloko nga nazoluka soki nakuti molongo molai na kofanda bayela bazolakisa nga atala miliki yango ya kitoko me oboye kotala nakenelaki wana te nga nayeli bateri ndenge moko mpe ntango yo okoti wana ofandi bi ozotala na tv ozotala soki nini oza na eloko oyo ozozela me na kati ya magasin na bakostope biloko nyonso te koteka mpo yo oyeli babateri non eza lokola na restaurant ntango yo oke kolia na restaurant yo oyebi eloko yo olingaka na restaurant wana oyo okei soki eza restaurant ya bakongole oyebi ke restaurant ya bakongole balingaka makayabu balingaka fombwa banini do yo oke kuna oke koluka bamburger kuna hamburger kuna ekozala te parce que bango basalaka yango mpena te eza biloko na bango te oke na restaurant banini tout ça ntango okomi na bo nga lelo nalia ntaba nalia ntaba na restaurant moko nko bakongole balinga ntaba nalia ntaba ntango okende kuna eloko yo olingi yango wana sikoyo bakoservir yo ntaba mais soki omoni bato mosusu bayeli bango pondu tout ça yo meneni boca bapondu pondu bando déclarer pour nini baservir bato mosusu pondu non après soki osisi kolia okende na kuizo bie bo nakopréféré mingi bolambaka mingi bantaba bangombe basoso namona bolamba bapondu ebele neti mbika eske mbika pena mbika eske mbika ozomona kuti na barestaurant bilo biso balamba komona bato basomba yango mingi te me balamba yango mpo mutu alinga yango bato balinga yango baza bakozala moke me bato balinga yango baza ndenge mobelere yo yawo eloko yo oye koluka to ndenge na yo ya kotalela makambo wana eza yo ngai te na bato mosusu mpe te mutu na mutu azotala azoluka eloko ye azoluka mosusu azoyoka wana etikaka mokaba ndoseka mpo ayebiki mojomaka aloba likambo na koseka na ngai ozomona parce que ayebi makambo alobaka azoloba bien mais mosusu aye wana na kanda mpe azomona ndenge nini akobimisa nga wana tv comme ça tutanga makofi mosusu eloko ye azozela yango wana mosusu azoyoka comme ça asimbi telefone comme ça soki asisi comme ça abengi moto oyo donc ngai wana etali ngai te ngai naza na objectif donc ngai etali ngai te donc eloko na oloba motu oyo aza mayele te motu oyo motu na ye esalaka te soki débat ezali soki aza na makambo ya koloba te eloko ekozalaka wana akosilika abandi kofinga parce que azoba aza na mayele te aza na likambo akoloba te eloko akoloba eza te akofinga akobanda kofinga tala lineti munene tala mutu alati ekote ya Givenchy longa kuna di olati ekote ya Givenchy di oza fo olati ekote ya Givenchy ozwaki mbongo wapa kosomba ekoti wana ntango tozala na mairie kango longa kuna ese basalaka ndenge wana akoluka n'importe quoi moko eza na sens te abandi kofinga mais azotala yo bino bato ya 3 oyo ya faux esprit wana bozoleka page nalobi be nabengi yango page oyo bapage ya youtube ya banini tout ça page ya ratelki eza baratelki ebele ratelki amérique namonaka ratelki europe ratelki eza na page ya ratelki namonaka bandeko ebele basalaka bémission 2 heures du temps bozo double yango kuna boleki yango na bavi moke boleki yango opartage kutu te ata commentaire kutu kotya te mais yo ye mbangu mba na salle de classe ya joma koyo komifandi
Ah, Jomago. Allez, loba. Oh. Kwa ni kala wana osala mission te ko kala wana. Ah, yo pe sus. Est-ce que basala ne wana? Oye ko fanda na le Jomago loba na makam. So tango Jomago ba no loba, ba no loba, no ko loba. Abandi ko yekolisa yo makambo yebite. So que ningiso yo biloko michopo libumpo eza tellement vérité. Ah, ah. Est-ce que basala ne wana? Ozo déclarer le roi kanga misu boy. Est-ce que kanga misu boy? So ngo kanga misu. Kanga ga boy ko chabo ete parce que ma douceur allait ozo continuer ko mona. Mingi ko bazana ndako. Ozo yiba ko mwana mobali oyo, mwana mobali oyo. Moi sinon ko na zo lamba na cuisine abi. Mais tata la bana, ko tala ka ete. Solution ya mwana. Ah. Zo télécommande. Gelo, kene longole loka tata mina zo ganga zo chama kele ba voisin ba olamuka. So ka yo. On beta yo. Yo ni mwana on pe. Ah, longa kona. Kene wala. Ce sera va devoir. Oh. Si on va comprendre bien, nanda ayaka walingaka, ko yoka ko tibalo balikamba joma ka te mais yé mutali boso akofande lango, soka fandi kuna zo tala. Donc batu ba pexate. Soko pekisi oh, Jean. Kene zwa oyawa o solo libe betana ngate mbama ngo leki kuna na ordinateur kuna na nini abano, banu ko tala, ozo ganga, ozo silika. Oh. Mais au doublé ba vidéo ya ratelki ezo tula ba vie eze belete oko talango eza ba 2 heures du temps 3 heures du temps musuna monaka o boyi ko talango mais yo wana ye mbango na salle de classe a Joma ko fandi ah professeur na monsieur Joma ya ah banaka na za ko yo pele sus si wasala ngande wana ai ngasi go na ye na wani ko loba makambu na wani ko ye ko so makambo yo yebite après so mo likama bo siligi na ah o siligi ah bon mbali ozo mona ozana tina ya kosia commentaire ya mabete to ya kofinga te ozana option ozana choix moko kaka ozana ngo dégage choix moko ozana ngo dégage ilo musude dégage ozomona dégager ozana tina te ngana bengi yo te yo moko kaka mais ezana raison moko oyo ozoya parce que ozoyebaki azoloba ba vérité. Parce que na paroisse na yo esiko ofandaka oyima na kati ya motema makambo dirigeant na bino akoral asalaka makambo tata pasteur asalaka makambo kami yo kaka nkambe lobi ale baflite sikoyo malamo mikolo baflite koma badusu 7 ah sikoyo flite otomboki ah mais baflite poni bakosimba makambo na so baflite sikoyo badusu baflite nga sikoyo misapi sikoyo o chaka sokuna sikoyo biso to mesana sikoyo ah neni bokozwa décision ya likambo ya flit oyo etali bino te oh non amiko ale sikoyo lingombe décider flit sikoyo moyen botyaka batio wana baplastique wana eza su te nkamba sikoyo adécide sikoyo baflitiste nyonso na mokili mobimba bakoma na baflit moko ya mabende wana oyo ya bien wana baplastique wana toboyango sikoyo pisikoyo tona mambongo osomba bapladine wana nkambe elobi ozoyimayima okomona mpe kuna moto asali mpe video atie na internet pai ozali koyimayima sikoyo tsoki Jomaka ye azwi kaka meme video abi botala awa tala bona bo sikoyo obeti sur libako ozomona problème yango wana place na labi yo moto komi commentaire ke Jomaka aza zoba yo ndo oza vrai zoba suka na bazoba oyo ke motu ezosala te aza meme na poto mais alingi ko évoluer te aye suka kaka ke musala ye na ndako ake asala kelo moko te pona ko baksa ta implice na likama papa simo kimbango ozomona donc ngai oloba na compte ya mabe oloba na compte ya malamu toujours ko travailler na avantage na ngai parce que nga na yebi eloko na lingi yo yebi eloko lingi te o papa de ngana ba mutu mwindu o mi yebi ku te siga yo utate donc ngaba obande moko yo fandi wana mutu ya 3 oya kofinga wana ba oya malamu te parce que ya malamu auto sola belé baza ya bien ebele ya bien ba le yuku tamba musuba kana 26 parce que na 26 wana ba fotete baza ebele na 3 batu ya 26 baza belé o ba est-ce que ngaba mutu ya 26 na pesi binoa soko longolika kombo na 26 olongolika kombo wana 3 okoko zwa pena mutu katisi na ngambo mususu ozuba oya ngambo kati ba nkoto obi mamoyo na mona ke loko sala kawa te na nkamba ale katisa kuna tato yo na mona ka pe loko sala kawa te na 26 katisa kuna ebele na 26 ba fo ba tete okanga mena fo tete otali ndenge na ya ko kanisa
Pendant zoba parce que tozo vivre ngo okotala ndenge mutu amonelaka makambo place okoyebake ndenge nokofanda osola na mutu oyebake mutu oyo aza mayele eza ndenge ni eza na bandenge okotala soko osoli na mutu kaka mwa minute moke bamaloba na ye ya liboso koyebake awa aza zoba tika tosolaka makambo makoso soso awa ye soko aye pa na nga na ndako tosolaka kaka biloko ya kolia akendaki kota bakongole amoni bantabe kiti tusa masolele na kaka ndenge wana me mosusu soki amoni mutu mosusu aye bazaka masolo bakosola bazotala fitire bazotala ndenge tokochange likambo bazosolola business bazosola mikolo oyo nga nalingi nasala moni bata mayele soki yo oye na bafitilité na yo donc bazomona yo oza mayele te bo ape soki aza mayele aza likolo na yo ande balobaka na ngelo oloba yango you will never fly like an eagle if you hang around with a bunch of turkey. You will never fly like an eagle if you hang around with a bunch of turkey. Okoko voler lokola aigle te. Ce qui o traînaka l'air nyonso na ebele ya ba dendon. Parce que dendon a volaka te. Ozomona. Ba dendon wana ba volaka te. Ye akokima mbangu awa donc vure mbangu donc ozomona donc. Ozomona. Akokima mbangu. Neto mona Autriche nde wana. Hein? Donc Autriche akokende soki 40 km soki na inera soki combien. Ozomona. Na banyama makolo mine toyebi ke za guépard. Na bandeke eza Autriche. Azana mbangu awa ya osakana na makolo kaka do yo mutukutu donc bosana. Mais a volate. Yo trenaka na bango mais okoke likolo te. Aigle ye akenda likolo. Soki yo trene mingi yo za aigle kasa siko mwana aigle muke azokola pembeni ya mama oyo aza dendon. Ma dendon wana siko ya bano zalaka na kansaka ko nire bon biso to mbona biso te ti azokola zane ka bon na mapapu na ete bimi me omona bazo lande mbangu na yazo kimila kana se. Ozomona batu batele mais oyo zaka aigle ta ko pumona yo. Moi léopard wana zo landa yo pumona yo léopard ako sauter mais ako koma kuna likolo te pumona yo omona ba kangie balie pona nini milliers na ye ezaka ka milliers ya batu moko boye bazana makambo moko ezanga tina yamana mingi lelo ebele na ba vie na biso to freiner ozokoka ko évoluer te parce que tala milliers na soko tali na groupe yo zalaka yo leki mayele ke bango donc c'est que changer groupe faut zalaka toujours na bato mona ngala ina koma lokola jomak ngala lingana koma lokola mutu boye osoko envier pe bato musu mais yo groupe no ezalaka yo mutu zaka neti mwa boye donc soko ozana groupe ndenge changer groupe donc mutu aza mayele alinga ko yekola toujours le kam bino baye obo ko tala ba Facebook ko komaka ko finga ko critiquer ko ba makambo ebele ngana bengi bino batu ya mayele te batu ya mayele mukuse ozomona boza mayele mingi te mutu ya mayele pani na bi mayele mingi te pani ya yebi ke batu ya jalousie pe batu ya nabaki eloko liboso ya ndoki oba oyo ko détecter ndoki eloko liboso ya ka zuwa ndoki kana zuwa nena zolo babo mutu mususu azomona blenga ba makambo aka na kanda parce que azana zuwa oh yepe joma ngodi batu ba tala ga ye wana di nini yango siko ngape la ko sala ngome ngape na yinde yango sala ngote nini ga ye naza beaucoup na ba photo bien ou information na ba vidéo na ko talo nganga ko ali pia ngakana nenga loba wana pia ngakana ndoki zuwa zomona zuwa bato abongo pe bazali likambo ezana moteka komona kaka na zuwa aba amerika tam tawa bisai oyebi ke joma kuna na ba joma kuna bon alo banga na me bon azo ba pelo malonga te na ko bisoka ba joma kuna siko ebisi yebisanga nini oye alobi nena lobi awa mutu ya mayele asala ka débat na makambo ebozo ezo ebimeli wana soko to lobi ke balobi bien balobi nkamba eza un échec
Pour na likambo boy na boy na boy na boy. Soko monika muto bingma kama nkamba nyama zoba ninga mwana kuna na banani tout ça. C'est que azana likamba kolobate. Acholi azofinga papa. Ta azofinga papa. Papa zanzambe azofinga papa. C'est que azana mayele te azoibata ko simba wapi. Azana likamute. Muti ya mayele wa non. Tala ezali awa. Yo lobi ki nkamba ezo sale loko te. Nkamba boye na boye na boye. Makambo lobi na za solo te. Tala awa. Omoni awa. Place au BBC awa. Awa linga ko bandabe mais awa esali awa. Donc omoni ce qu'on zo faire parce que souci na yo lokolo za muti ya mayele olingi ba o bazo landa ba apprendre likambo ba yekola likambo. Parce que oza nga neti ngabo no lekisaka tana ngana mutu moko. Pone nazo ba bona yebiki batu su ba fanda ba commentaire te batala kaka. Nazo ko communiquer pe na batu wana. Na chamba ngoli likambo na mutu. Mais yo oza soki pe ozalaki mutu ya mayele obi mwana mobali oyo azobungisa batu na niveau moko. Alors sikoyo nga za mayele na kokoma likambo. Talawa. O toucher na kutu mutu wana te. O pesi kaka ba version ya malamu oyo yebi. Yo lobi ke biso to sali bote tala ndinga babi ko siko babi ale. Bina bo lobi ke nkamba ezo échec. Tala eloko ali boso pona biso ke nkamba ezo échec te. Eloko ali boso ezali ni. To ba bino to sali procès ya papa Simon Kimbangu. Osomona procès ya papa Simon Kimbangu. Lelo to bimisi papa Simon Kimbangu na prison ndenge za kili boso. Eloko ami balé to sili si temple ya Bukama. Temple ya Bukama ozomona wana. Ezali bongo te to sili to pakuli peinture papa na wambosili. Eloko ami satu to sali aéroport. Aéroport avion kitaki. Ata ba simate avion kiti. Osomona même quand soki mbule beti libulu etimuki avion kiti bo ekesa l'accident mais si avion kitaki esili esoki ka wana. Ata ko tele avion kitaki saka ba poussière mais avion kiti siko yo wana bisoni. Et l'on a mis balé misé malgré silité mais tozana niveau moko boye ke misé tozana niveau moko boye. Osomona. Et puis to sali ba payote. Malgré ça, on mike, to sali ba payote. Attends, to parole en vert blanc, to sali ba payote. Et ça, ce qui 5. Est-ce que ça m'a bien? Poste ba surveillant. Nankamba, les autres côté boye. Aux hommes, on a poste ba surveillant, wana. Même si eza muke, dimika aboye, kaka ke mutu moko pe ya kotonga na yango, na mbo ne moga ya poche atongina yango. Et ça, problème, te, mais to parole en ta vert blanc. Aux hommes, on a monté. Et ça, qui toque, yango, photo yango. Même maya sima. Ataku tu voloba keo to linga to sala ngwa tala niveau moko boye za eko maso ki to ba beton moko boye tout ça ya bien to tsango pena ke na ndenge moko nini mais atala ezaka forme ne papa tikile jango mais to pakola ka tamo peinture omoni on peinture eza ba che ciment yango ba photo yango bureau à papa to sali bureau à papa eso mona ba drapeau na liboso te même kota ciment kuna eza ko sila te to sali ozomona. Alors siko yo joma kolobani siko joma ko so ko ya siko pe Yépe Joma Kayena contre. Et ça débat. Joma Kayena contre-attaque. Avant na na contre-attaque, na zui makambo yo lobby. Na chango wana na tali vidéo wana. Parce que na ko la vidéo wana na kolanda ngo lettre na lettre. Na kocha vidéo wana che na kei 5 minutes na zongeli 5 minutes wana ta 20 fois. Na tasho na monike makambo yo lobby wana ezali bongo na lekisiamo. Na noté awa bien. Ogo kene oya bien ozoloba na chikuna. Obe na komona ki olobi eza ya solote. Na stopé wana. Na vandi boete sa ale. Inspiration ye na moni contre-attaque na ngoyango. Tango ya zoloba ke temple ya Bukama bango basali banini tout ça. Mais eza ba papa muto ba bandaki yango. Yo juma kozo se rappeler te ke tango bozo kene ko sambela na koreki wana bozo kene ba répétition so na temple ya Bukama. Est-ce que vous avez vu une vidéo, papa Diangenda, na vidéo na sur 91, je crois, 89, je crois, sur une vidéo là, papa Diangenda, na kati ya temple ya Bukama, le même ambassadeur Misen, ils ont une vidéo net. Moussala wana les papa basala, et puis, aux hommes on a tant, aux hommes wana. Au moins, et tout ça la étude. On a oui, sa licence. Est-ce que réponse oui, sa licence, bon, moussous n'a pas quand ça on peut ngamo. Eza pe bien mais na preuve na ngote eza mara mingite na tiki yango
Boka za te tant moment na vidéo bimé la ka nyonso bomoni ona yango na ka. Non, et na makambo ebele longwaka. Tana fana la est-ce que da oza non na longolé. Est-ce que oza oya na kina kanda. Ozomona? Oya ale na saki ona kina kanda. Na kina be émotion. Moni, tant on a fan de boy. Avant de cliquer et poster, on a revoir, on a revoir, on peut, na tiki on a noana, allez, na bimi, na ko chamo mbala moko te. Pona bi ke ne ta na na ngona, na na lem su na kanda na ko chaba blom su ya ndenge re. Mais na tiki on a lobi on a tongo siko allez. Parce que tant na ko chamo na YouTube na chamo privé. Et ça va vidéo mususu eza wana e bimate. Muna ki ne be motion na lobi na ba forme mo. Mais lobi on a tongo tana yabo moi na longo liango na bandeli yango na kati et sika on a lobaki makamabe mabete mais on a zaki na be émotion allez ozomona débat la rande moi na ko yate papa parce que tango yo okeko benda papa muto asimbi papa wa azati muto asimbi papa azati makambo azolobaka ko eza makambo yo ezo faire raisonner yo parce que to si to kaboni déjà toza déjà na mobulu ndenge toza na mobulu papa ye moko alobaki mwana ya mayele oyo azolanda makambo tata alobaki mosali ya nzambe makambo aloba liboso ya mwana nde oyo pene etikalaka lelo tozomona yango maloba ya liboso soki natali yo mutu ya tuwa sala pe etidi te otali makila oyo ezotambola na kati na ye yango wana papa Arma aza nango le même makila oyo ezotambola na kati ya papa Simon Kiangani yango wana ezotambola na kati ya papa Arma na kati ya papa Charles na kati ya papa José baza na même makila. Vous comprenez? Même makila. Sikoyo ba se séparer. Ndenge na ko yebake nani azotambola ndenge nini? Est-ce que noya na bambaka bambo nzambe nata fiko fion Congo male qu'est-ce qu'on a pour la place nzambaza Congo maleke fiko fion. Papa Simogianga nzambe sikoyo botika na makelele kuna bino botika kuna di we ou bien otuna oncle na bino lokwa ya bandali ngomba kala ye mto kabiso kete wana bazo sakana aza nzambe et on a tuna ki question bino bandeko ya 3 banda période nini bo comprenez que papa Simon Kiangani aza molimo santo aza nzambe bo bisa biso ko question na longue réponse te banda période na mbala suka na talaki na monaki que aux ans 25 20 29 ans 30 ans banda papa tikisi ça combien de temps en 92 zomana peut-être na kolo ba 26 ans mais na monique aux ans sous ba 5 ba to ba sala ba commentaire on a zakina ba 50 ans omona 40 ans omona azalaki pena yebaki makambo alors banda période nini est-ce que zwaki mutu none na bi makambo ya mayele oyo mutu fo esala banda période nini oyo comprenaki ke azali nzambe est-ce que ça peut bachama na nzembo ou bien bachama na slogan banda période nini tuna question na yo boy o meki ko sala ozonga simate tango papa Simon Kiangani abimi kaka boyete lokwa aliyebo papa mbanza za susti ale mbamo ufane ko ka pouf mutu mo abimi kona papa Simon Kiangani abimi ko papa Simon Kiangani abimi ko tin ko tuna te abimi abiaza yeka azali te abotamaki ndenge bato so babotamaka et puis azali azo vivre azalaki déjà tango papa mbanza azalaki papa Simon Kiangani azalaki pe o siko eza makambo bazo yebisa bino ba vérité papa Simon Kiangani azalaki pe ko vivre azalaki en vie peut-être yo yebaki yete peut-être yo yebaki yete mais azalaki na ko vivre ba vidéo ezali ozomona ba vidéo ezali azalaki ko vivre azalaki en vie azutambula ndeka banyoso batambulaka azosala makambo ndeka bato basam naza na photo lere bakendaki na Brazzaville kuna ozomona ndenge papa pour la beta lisolo bavandi na Brazzaville azaki ye papa Arma boye tout ça papa pour la fani na kati papa Arma fani na suka kuna papa Simon Kiangani fani koto bazalaki kotamsa bandimi ozomona bazalaki kotamsa bandimi tani comment il est à koloba allez grand frère atindi allez kende ko kuna
papa mbanza azali ba papa baza en vie sikoyo lelo nazalaki nani yo sikoyo ozalaki wapi tata oyo ya yo azokosa yo ke Jomak azokofinga bobu tout ça yeba ke na ba période moko lelo na papa Fuma Mbanza aza nanu nakotya video wana na documentaire numéro 2 ezoya bokomona yango papa Simon Kiangani bakotisa ye na boloko ya basurveillant na premier poste oyebi raison na ezali point bakotisa ye kuna bambula na bambula ye koleka après kala mingi te soki na 2015 soki 2014 soki 2000 combien nde basurveillant bamoni ke basutuki moto tosakanaki na ye basurveillant basakanaki na ye mpenza basakanaki na ye mpenza basakanaki na ye batie na kati ya boloko na appui ya bamusicien balongwa kuna di ndeni bazosala boye tout ça mais ezalaki na mwa groupe ya bato oyo Jomak azalaki na kati groupe ya bato oyo bokaka bana ya Niangara basalaka défense na likambo wana parce que bayebaki munene ya muto bango bazosimba ozomona ntango boyokaka bana ya Niangara oyo biso tozalaki na kati wana toyebaki munene ya mutu wana talaka lingomba ya munene boye bato mosuku tetalaki bango te nezoloba bo defe mokonzi ya basurveillant abetama oyo nazoloba eza lisolo teke bafabrike oyo boye parce que ntango moto azokroire ke oyo aza loba tolonga nano oyo aventure wana bolobaka wana aza molimo santo aza boye ya kicomédien mais oyo ya vrai mpenza oyo obengi nzambe basimbi ye mais basimbi kondima na yo na ndenge pena donc na vrai boule basimbi pena kondima na yo makambo kosala moto akotindo te parce que tout ça va comédien ala nzambe siko musuku ta bona amona na nte amona na nte mususu de tata moka mungala boy ça papa de ngenda mususu est-ce que papa de ngenda yo mungala yebi papa de ngenda ngana yebi papa de ngenda te babi yo yebi pena papa de ngenda yo di papa de ngenda kaka oyo kaka papa de ngenda babi azaka ndeni papa na ngenda wa molaye ampembe ngana yeba ete papa na ngenda wa molaye ampembe ngana yeba te papa na ngenda wa molaye ampembe bato kia kai papa na ngenda te osomona donc muso ba nzambe ye ata muso mona même pas à ça la confusion avec l'accès papa zako papa ye mtapona ke mingi na ba photo ye wana yo la papa nzambe ye nzambe alaxi papa zako. Donc, comédie, mon kodongo kaka comédie. Okota l'air wana, azana poto, ba période ba Jomak bazo défendre makambo wana, l'air wana ye azo yiba ba pantalon ba Thierry Mugler na ba magasin ba mindele na France. Mais lelo, ce que moi conscience ye likambo nzambe kote le ya le mbala moko Jomak yo, keba osana nzambe. L'air wana ye azo yiba na ba pantalon na ba magasin ya ba mindele. Ozomona. L'air wana zo beta ba shekula. Mais Jomako bazo sa ba sacrifice pembeni ya ba papa Simon bazo laksa kondima na bango parce que ba yebaki munene na bango na ndenga vrai boule ba surveiller kaka lingomba mobimba ndengo wana ba surveiller ba sengela ona aloba oyo bazo fabriquer ngama kamunyo so na bimisaka wa eza makambo na étudier eza makambo na zo mona bien na vivre en expérience na ngamoko eza makambo na biso bino soki muto asali video attaquer Jomak video na wana kotsa na laboratoire ekosukwa madongo na koba mot par mot ekota pena na nzungu mot par mot et soki na kotsi pena énergie que na répondre donc na kotsa na zo pena ba salé soko fanda na Belgique na zo pena satellite na baloli yango pena na Belgique na lingana yeba ovanda ka wapi balabala na yo za nini okota lingomba o mkolo nini osala makambo nini salama tout ça après na niko sala ale makambo nini na lobaki na kati na ba neboye tango akomaki na France avivaki ndenge nini azala ko sala nini place nini osala na bisiko sala na libosole oya na France na oyeba mbiloko wana nyonso na oyeba na ndengo zala ko mela masanga. Na ba période ba no koma moi conscient ya makambo nzambe na ba bangula nyonso na ba shekula nyonso sala to yeba biloko wana soko poko taka prison bala moko biloko to wana to yeba
Marie sur bimisa kuna te to za la peine auto mona que tu évaluer tout à o ya zanan zo mona comme ça ta on mona soko moni kaka titre bimi kaka bimi donc tu as déjà ma bobo wow parce que vérité ba bunsa ngo pam ba beauté ya ofele okokate on azolo ba eza vérité tant azolo ba ke batu baza ba comédien papa Simo Kianga ni ba cotiser na premier poste parce que moni mutu azakana na sina loba makambo ngo mais mutu mémoire na ebossa na tellement rapide so ka yoka likambo zo kana ming ba juma kona ba misu so ka ya finga ba bali ya ngwa kona ya lo tula papa mutu azo yebisa yo wana ayebi eloko te azana rien na mutu azolo banoka ndewa azo sala azaka nzambe ya comédie y compris na be musicien wana bomona ka wana ko wana tangu ba papa mbanza tiki biso video ezali ngate pe na cham ngale papa atika biso na zala kika na Amerika bango moko bacha video wana bazo sali réunion ba musicien na je crois bien papa Tobandi oya faki oya zaki na faki wana azaka na Londres kuna yem da changa video wana soka olanda video ya yebi nazana ngona kopia yango papa Tobandi a che wana ba musicien wana basali réunion wana papa si ba kiti cornaye sikoyo ba musicien ba bendani mopanzi babi bon bango bana ya ba papa parce que biso beto bana ba papa lo ba biso to bana sikoyo bango fo ba vanda wana mokonzi bango azo yebisa bango fo ba vanda ba ya ko yebisa biso makamuni bango bakangi biso photo yeba wana ba fuite ici ezalaki déjà si ba yebisa bango ba fuite na sebutala biso sikofo mourir bo ba to mo mire makam zoma pression déjà ezokota kuna fo maloba na kati ya video na to mona papa Simo Kiangani na ba papa Paul na bana nso ba ya wana ba solisa ba musicien ba cha ba papa pression siko biso photo yo ka no loba siko bino siko tout ça zoma ni makambo yo yebi yango te tozonga na likambo ya ko cha papa na nani tout ça ba cha papa na kati ya premier poste kuna na nani tout ça papa pesa ordre ezalaki peut-être retourna ezalaki na motif ni solo ezalaki boy directeur ya protocole ndenge ezalaka kaka soki bakonzi bambuta baye na nkamba siko ntango bazobima omoi kaka na lingo bana misalaka makambo misalaka nango ofele ale balingaki ke mokonzi ya basurveillant alingaki balukele place mpo ye pa kende na cortège sikoyo batiaki ye te atali siko ntango nini ekei ye adebrie na ndenge na ye akei apesi ordre kuna nayoka sango basurveillant batomboki yo ndenge mokona ale bamenace batie na premier poste papa Simo Kiangani lere wana bon mpo na yo nayebi te soki lere wana azalaki kaka nzambe parce que ozala koloba ye kaka te yo ozala koloba ye kaka te lere wana ye kaka ozala koloba te mo ozalaki te kaka ozomona soki ozalaki mpe na poto lere wana ozalaki kaka parce que oyebi papa azalaka na bana combien oyebi mpe bakombo na bango lere wana ozalaki olobaki rien olobaki loko te directeur ya baprotocole batie na premier poste papa atindi maloba botika makambo wana bobimisa ye babi non biso totosi mokonzi basurveillant kaka oyo ozomona oyo batiaka drapeau wana liboso wana babimisa style ya kotia drapeau liboso balakisa ye kaka aza nzambe likobuse te yo asalaka nzambe bango wana kaka basurveillant wana tala ndenge bahumiliaki ye oyo babengaka humiliation basurveillant soki ozalaka surveillant makambo wana yango bakonzi na bino soki ozalaka na bande vert awa oza deja mokonzi nayebi te soki bazalaka na bayebela bango nde nayebi ka bazalaka na babande vert bamayingi wana moto nanga Jean Ose aza sikoyo na nani peut-être akolanda après ozomona na babande na bango wana bahumilie papa lere papa atindi maloba bobimisa ye papa croyant ke bato bakoyebake mokonzi apesi mitindo azalaki na besoin ya te alobi kaka ke bobimisa ye lelo soki papa alobi likambo ya ndenge wana bobimisa ye
bako kenwa yo bako tumba ngo même babo bimisaye baba bia totosi mokonzi bango pona bango mokonzi eza mokonzi ya bango yo za mwana papa ndenge siko bato ya 3 yo mutu ya 3 obengaka ba papa ya mokoto bana ba papa malgré ba âge na bango eza musu baza déjà pembeni na kokoma na ba 80 ba 70 mais toujours baza bana ba papa bana ba papa mwana ba papa sikoyo makelele esalamaki papa ta papa ye moko akiti peut-être abiki tant musu bato la tindi bakozala ke peut-être ba pesa pele information malamu te ye moko aye na bino bo bimisa ye bino mbala moko esali mwana papa soki bongo bo bimisa ye nga na kota na kati papa akutu na bimisi ye akoti kuna akota kuna na yebi kombo ya surveillant wana wa asalaka azalaka wana na poste na ba surveillant mosusu ozomona faki ezalaka kuna bamona yango problème te bana ya kinzungidika na kombo na konti ya kinzungidika omonika ndenge ezalaka banini tosaba mei kosala neti boyebo kosala ndenge wana tabo sikoyo makelele na bango fuite ekomi na kini ntango fuite ekomi na kini ekomi na matoi ya bavrai bandimi lokola bajomak boy ozomona mwana nyangara ekomi na matoi ya bavrai bandimi oyo bayebaki munene ya papa Simo Kimbangu kiangani jamais ekoleka te yo mokonzi ya basurveillant faut punir basurveillant wana ekoleka te bokotisa ye na kati ya nini kuna jamais oleka te ye asali boye alobi azakotambola wana basurveillant tala bacortège basalaki mosala na bango minimize mokonzi basalaki mosala na bango bato wana babi ok lokola yo okoti na violence biso sikoyo tokolakisa yo toza bamujahidine ozoka oyo kaka bato ya Irak wana mpona kotango bakomona bango wana te mujahidine oyo balataka banani awo oyo bavrai combattant mpena bavrai combattant kimbangiste okoa bajomak boy na yo mpe kata te soka bajomak oyo bongo ezaka yo kasi na yo mpe oyo ozomonake makambo oyo eza mabe oyo ozokomprendre na ndenge ya bien mais yo kuna te parce que yo ozoyekola sikoyo makambo te nazoloba awa ozokonde kolanda parce que ozoyekola bamujahidine bataleka fo yo totindi message déjà yo oboyi kopesa bango matei oyo koyela yo ndenge kaka bosali wana lokola bosimbi na nzoto biso mpe tokoteya omoni bamujahidine basalaka foi soki fo akota na avion akende pa pilote atengamisa yango boye mpo ye na ye mpe na kati abanga eloko te amujahidine abanga eloko te dimanche moko papa Fuma Mbanza azalaki na kati ya centre ntango badesidaki babi tokobeta ye papa Fuma Mbanza na kati ya centre ntango église esili faki onere esalami faki sikoyo bake na kundenge ezalaka wana bato bazotambola so bamujahidine 13 personnes biale yo sikoyo tokodebarke okweya na ye mpenza mpona kokenda badetail mpena te bakweyaki na ye makila ebimi abokopangusa makila basurveya bafinga mama Nsalulu mpona nini bana na yo y compris na papa Simon bokende kosimba mokonzi na biso yango nazokamwa banda periode nini yo okomprenaki ki papa Simon kiangani molimo santu parce que mama bofingaki mama Nsalulu bino kaka wana bofingaki mama Nsalulu ataka bana yo te batindi bavoyu wana bakobeta mokonzi na biso basurveya babanda bitumba wana or bango bazokanisa ke bamusicien basali na nzoka nde bakomi kobunda na bamusicien bamujahidine ici parce que moi mujahidine ezalaki bapriere moko ezalaka soki mujahidine alingi asala likambo na ndenge ya foi akota sikoyo abeti kaka na peve Kimbangu alimwe ozo comprendre ye moko ayebi ka alimwe eza te kolimwa ya lokuta neti babiso alimwa ya lokuta neti master moko akepa nganga
tu vois kisa kolimo nganga moka lukuta kosi bango yes quoi bien au sala tout ça ndeyali so ça boye olimo siko le bazuki ça to comme na kisa kolimo bien pena siko le bazuki ne siko ba bito mekana abi yo meka mta liboso pour apeti ya ba moko mista na atuni est-ce que ozomona nga ya bi kasi yo na omona yo ali est-ce que ozomona nga abi mais yo te na omona yo ozomona ya lukuta te komona penda na ndenge pena ke wana ba mujahidini pa kimbangu puf na limwe ye moko azoba pena ke na limwe 13 personnes wana ba bima ba sota ba mir ba simba ata mutu te quand ça mutu na cortège kaka sentir na benga ce cortège sentir ba photo ezali sentir ibima te bloc wana pona ko zokisa batu nsute première sentir deuxième sentir tout ça pena parce que bazo ya ba gna batu pena mneti moko na ebi azali kuna azali judoka plus bon so pas à la kana ebité azoya plus ba comprenate pour pendant liwe nzoka ba mujeni ba limwe l'air ozoki na makambo afande wana eloko moka parce que tala distance ezalaka wana après avoir kosala likambo wana bisika bato bazali po tambola wana je crois po tambola tina mir bato bayebi na liboso ya shenoda donc la distance pona mutu alongwa wana akende ti place mir ezali abima faut limwa faut bakomona donc faut limwa po bakokanga yo faut limwa ozomona ba mujahidini pa balimwe tamba limwe ay ba sauter na bango mir bake kuna baby kuna yindi kuna donc yinda yi grave ba finga mikolo na nyonso ne ba papa mona pas ko finga pona nini ba fingaki parce que bino bokende ko yo maman oyoka bazo finga pena polele boy likolo ya mwana na yo boy soki bana na bino boteaka bango malamu te mwana na bino na bazolo bana lelo bango moko bakomo lo banzambe vous comprenez molimo santu bo tout ça bazola msuma belé tout ça théâtre banda période nini yo comprenez que nzambe molimo santu nzambe basimita période vous muta théâtre donc oza makambo ya Barcelone te na Real de Madrid soko moni mutu moko biminga za journaliste ngana na histoire tuna période on a zaki wapi soko za mutu apoto landela bi okuma lem sule wana robeta na ba shekula azalaki na ba concert ya ba le wana ba combattant na ba pexi ba concert te azalaki le ba concert les lo ma bise a comment chargé des missions ya chef spirituel mais ma bise bazo benga ye fumuto to vidéo ezali ngalo baka makamuka bote vidéo ezali fumuto to na concert a Weranson mais les royer ko la makambo papa simwe mangazula yango ozo comparer ce que bato na ozo comparer bango na ba Jomak boy oyo bazalaki pembeni ya papa mfumu alongo pembeni ya makambo ya nzambe tozo yekola makambo ya nzambe tozo vivre makambo yo mamile za makambo to vivre et là que to tala mona filmer to yekola yango na livre te to vivre ngo zomona to vivre ngo première retraite oka ki ya ba retraite kana la ba colonie wana to kenda ngo na ba papa Blanchard bazabo tuna e papa Blanchard aza kuna na bao bazana na France bokene kotuna e je m'a kolobi okenda ba retraite belé mais bokenda moko na maman kakubo tout ça tant bozongaka yeko to mutateyaka nga kala ezalaki je crois na biso ba 87 autrement ba 87 mingile wana no botami kutite mais okoma kuna choma kuna di aza satana babi aza satana makambo eza makambo to vivre no tanto zo lobango ke bato bazo sala théâtre ma beza wapi soki Jomak abi papa alobaki boye azo rappeler papa awa alobaki soki bo séparer na bandeko na ye échec maloba ya talo wana ekweyaki maloba wana ya talo kasi yango échec lelo yo tozomona échec wana babi bazo tuela papa te eza makambo ka papa alobaki ti po sikoyo toza na séparation réussite ekozala te botuna bato bauti na Angola bakoyebisa bino mboka wana Angola ezokoma lokola Afrique du Sud ekoma lokola ekoleka kuti bamboka mosusu ya mikili bato bauti na Angola baza wana mosusu baza bandeko na bino mosusu bakana ba 3 mosusu bazalaka soki na ngambu nini botuna bango
bakiti na aéroport bozomona mindele bazokota kuna na Angola lokola omususu mindele donc Angola eza ko développer na niveau moko ya kosakana te bazotonga mboka na bango malembe boyoki na mwa sport moko na che o ezaka sport na che wana na kotiela bino ba discours ya bato na boyoka makambo alobi ozomona na ebite wana soko ya mwasi oyo mosusu soki secrétaire ya président soki aza délégué ya président parce que bainvita ye président atindi mutu na ye mwasi wana ya suka na bomoni alobi wana boyoki ye moko alobi ke na kombo ya président docteur Jean Laurens ozomona boyoki gouverneur ozomona boyoki ministre ya culture alobi yango wana donc bazo respecter église na niveau moko boyoki na tata wana ya pasteur wana pa alobi babi ba yebaki église ya bolingo et puis azongi so sima bitango babengana pa Paul tala bo tout ça bato wana nyonso bamoni siko force na impact lelo yo kimia wana gouverneur pa alobi yango côté moko bonete soki na sport na chako na sport gouverneur alobi oyo soki otali ndenge lingomba o ezali ndenge ba verbe la banini soko mona pena ke oyo nde lakisi lingomba moko bien organisé et na yebi ke soki nga na pesi bino confiance na confiance na bino na organisation na bino boko tchango pe na bangolais soki lelo angolais zo comme organiser eza pona bino likamona pe papa pola lobaki yango na nini na ye na message na ye moko lobaki ke soki lelo angolais ezwi kimia parce que basambelaki 16e anniversaire ya paix na Angola soki lelo Angola ezozwa kimia eza pona bakimbangiste eza pona bakimbangiste pona nini bango balobi moko siko tala RDC ndenge ezokoma fulu kute kosa ozomona RDC ndenge poubelle kute kosa na yebi soki na RDC soki McDonald's ezala na KFC soki yebisi mutu ya RDC bano bazokola KFC akoyebisa KFC ezani ozomona eza manioko misisa nzete ou bien o McDonald's yango eza na Angola biloko pamba ozomona biloko pamba lelo yo basida africain na bamoni ke bangolais bakomi ko développer ndenge musu babia okomi mista na biso di komi mista na biso allez bato na bino bakoya awa ofele aye kaka aye akoti na ye totieli ye kaka entrée akoti na ye biso mpe bato na biso bakokende kuna soki omoni mboka oyo eza développer lokola Afrique du Sud endimi kosala nini na ndenge wana sikoyo bayoki sango wana kabila sikoyo abia bon est-ce que basala ndenge wana toza mpe bavoisin biso mpe toyaka kuna baboyi babi bon wana nasaleka blague na ndimi teke bakosala ndenge wana na banani na bakongolais ya RDC ozomona esika oyo batelemeli mpena motema mabe oyo tozoloba bato ya nzambe vrai motema mabe tala pasi oyo ozoyoka oyo ko entre parenthèses soki oza na poto oza na bandeko no bana Afrique tobosanga bandeko wana te baza na pasi na ndenge osakana te to edaka bango oza na quelque chose fo kotindaka ozomona kanisi baleki mère banini tout ça parce que moi quelque roka okotinda eko sauver makambo ebele bandeko wana baza na pasi bato mosusu okomona bandoki basali ya bazonisusa difficulté eza na mboka wana ya kosakana te yango ozomona bato bazokoma plus motema mabe et puis plus motema mabe lokola pasi ezali télévision eza te baza na télévision te soki télévision eza te aza na ntango akotala ta télévision te nini kobota komona mwana azala soki na 25 ans okotala ye boye nana bana 7 aza na bana 7 na 25 ans 7 ozomona déjà aza na 25 ans mais aza déjà koko ana mwana moko boye susa moke kuna abengaka koko siko bana wana nyonso bazobebisa bango na bakindoki parce que baza na pasi so voisin azolia ta bakopesaka kimba mona monoko bazokende kolela na fulu ya kotangisa eza te ya kolia eza te sikoyo ya kotangisa ekoza wapi ozomona bazokende kolela na fulu bon radio kaka oyo ke moko boye akoyoka taka radio mais eza te tv eza te
solution kobota parce que ata la télévision te sous la télévision mon côté ta télévision yo ma désert otale moi novela ba portugais ba bien novela bien na ba otale o ba série wana mon goût de internet tout ta na YouTube ta joma na YouTube e kulia ombango yango monaka soko na bande ko kuna yoka ko benga bango ba ko bengo mbang même l'air yo tindi quelque chose otindi lié 100 oko zota 100 wana olongoli ta $10 oyo o check crédit to sola molai mais akobengo mbamba na zi OK bon na bombi crédit na bombi crédit ngam na tindelo mbona est-ce que to ko sola de ozomona donc ba difficulté zali mais ba ngambo mususu bandeko ozo sentir que mboko ezande mususu ozo tambo ba ambulance wow même na défilé beaucoup temps on a détail beaucoup na ba ambulance tout le monde ngo na ba période on a kutu je na 2003 tango mobulu ebimaka na kati ya le ba ndeko 26 na golf batumbaka voiture wana batumbaka camion wana batumbi yango soki na ba 4h boye na 4h20 déjà ba pompiste bazo sala nini yo ebisanga soki batumbi car ndenge wana na Selembao ba pompiste wana bakouta wapi po baya na Selembao baya ocha baboma nini tout ça ozomona batumbi yango na 4h na ba 4h tant déjà ba ezana vidéo ba pompiste déjà wana na 2003 et bon lelo so ozo filmer na ville ya Luanda komona tala ba jeep wa ba cher wana awa ba jeep wana ba $50,000 utamba na mbozo wana ka ba nyuso ba jeep na so ba nyuso wana ezolakisa signe ya mboka ezotalisa likolo mais biso ezozonga sima eloko ka toyebi nzambe mangomba pe bela opai pona nini biso bato to koko lakisa bango tozolakisa bango eloko te biso moko deja tozana mobulu biso moko toza wana soki meme moto akufi bozaka ne famille moko loko asambela kuna na okele kuna te bokoti avion moko oke kosambela tata na ye mais bokoti avion moko okopesa mbote te makambo wana ezomaka na bata 3 kaka na bata 3 motema mabe sikoyo oyebisanga moto na moto nesalaka sikoyo oza moto ozomona makambo na malamu donc c'est que oza motu esalaka te fo mona psychiatre bazalaka wana soko likambo esalami jomaka lobi likambo kasi yo mpe yaka na barima mo contraire mais esukaka na kofinga soko kofinga ta tie papa liboso asimbi papa est-ce que basalaka ndenge wana akampagne ya kosalaka yango wana asimbi papa yo oye na nini oyo ezocontredire oyo alobi émission papa Lambert wana soki papa Lambert wana asalaki na kati kuna baza kodeklare ndenge nini bato bazotya mbongo te ndenge nini mbongo eza te babloke siko ngamu na tyango est-ce que bango bazalaki na mayele ya koyeba te eza basecret moko professionnel ekoki te babimisa mo ndenge wana tata wana leka azoloba toza na mbongo te tosuki sikoyo atyango na mokili mobimba bato bamona na bango sikoyo nani yango ainterpelaki yo tata journaliste émission yabo basalaka ngo te eza mabe pena wana eza babiloko akati ozolakisa bopauvreté na biso boye tout ça eza makambo akati ndeni bokosala émission ya ndenge wana ata kutu est-ce que basalaka émission ya ndenge wana est-ce que ozalaki na mayele te ya koyeba ke okosala émission boye te est-ce que basalaka ndenge wana kaka fo jomaka ya kodénonce yango kuna sikoyo oui aza na raison malgré tozobude mais a raison mais bino mpe est-ce que l'émission mosusu te bosalaka ale censure tozala censure est-ce que okoyeba te ke l'air wana ozosala émission bozoloba makambo moko boye ke ezolakisa basecret ya ndako ntango sikoyo bato bagomba mosusu bazotala tala oyo bazolemba na kodédouane nini wana bafuma ngombadi papa diangenda alingaki jamais bon makambo mosusu na koloba ngo awa te mpo eza makambo ekota na deuxième numéro parce que deuxième numéro ezali oyo ya documentaire wana eza makambo ekozala kuna na kota na mingi na mozindo wana parce que kuna nde place mozindo ozala avec preuve à l'appui nazokoma biso ndenge nalobi awa ngana okaza te kaka jomaka azolobaloba nakomaka avant nga nabimisa nani naza nani étape wana naza kokoma kokanisa te nayi kaka nga neti yo boye kaka boye tusa te nga moto esalaka nga nazokoma mwe nakomi ezali awa ebele oyo baza banini eza na nga pembeni awa nyonso oyo
eza ba script tobenga en anglais script nyonso ezokoma makambo tu eza ba recherche ya ntango molai nyonso ozomona ba recherche et puis mpe naza na ba FBI oyo eza ke neti moko sikoyo lelo na ntongo nalembani kozwa nani video moko bona nakoluka nalembani komona ngo na internet mais nakomeli ka FBI na minute moke moins de 5 minutes amonaki yango ayeli ngango atindeli ngango ozomona donc yo omoni ke Joma kasoloba mabe yo pe contredire ye na barigement au contraire koya te ko komanga aza zoba mwana mbale aza papa boy tout ça boy te parce que na l'air oyo akoloba ndenge wana soko omoni ke eza na limite ke eza na mutu moko kimbangisa kotaka kuna okotika na YouTube boy ale mbala moko omoni video moko ya église ya Kinkukusa eza 30 minutes yo po cliquer bano tala église ya Kinkukusa fani ka ozo tala wango non eza na te ou bien église ba chinois baza ko sala ba prier na bango na ba omona ngo makambo atina te etali yo te olekango ba français oyo baza ba français ba américain soki neti par hasard atali peut-être photo wana ezaka likolo amona wana neti bato bazosala soki nini ntango akoklika ngo kaka po peut-être atala soki baafricain moto epeli kuna ntango aklika yo kaka mongo motu moko azoloba monoko moko ayebi te tsuk alongwe soki aklika kaka amoni nga nazoloba makambo ayo komona kaka makelele alongwe ana ntina nango te meme bamindele oyo baa na france kuna bayoka alingala akoyoka nga nazoloba bino bato atwa boye akonoyoka kaka azoloba nini zoba alongoli etali ete ozomona donc yo mpe eza ndenge wana soki okoti na YouTube omoni ke Joma aloba makambo moko boye oyo nga naza nango ntina te sikoyo ofandi owumeli ozotala mpe osilisi tous les 2 heures du temps tous les 1 heure du temps na suki osali commentaire sikoyo odouble bavideo oyo eza kuna na page ya Ratelki oyo eza ba 2 heures à 3 heures du temps oyo selon yo kuna moto eza malamu odouble yango okomona na mosusu kaka 200 vies 50 vies soki combien mosusu ba message ya papa Simon Kiangani eza ebele na YouTube mais Joma kasali video awo 3 jours kaka 6000 vies banani oyo baza ebele bazotala moni c'est parce que bomoni ke azoloba makambo ya solo ozomona avant ya kokoma odéclare yokanisi makambo na YouTube wana ezalaka na option moko nakobloke bacommentaire ozomona parce que naza motu ezosala mémoire ezosala kaka nakobloke bacommentaire ozomona même place baklikaka wana oklike soki o video sepe so nini nakobloke baoption wana nakoki même kobloke mutu soki nasepeli na ye te na bloke ye akomona susu eloko ya Joma te na YouTube mais ozomona te ke nazotika bino parce que nazomona bino mikuse naomona bino ndambo boye naomona bino ndambo naomona bino na se nga naza aigle likolo bino koza badendon na se soki na bandi kolanda bino donc nakomi na niveau ya badendon nga siko naza aigle na pumbwe na nga ozomona na pumbwe na nga epuis soki nazoloba makambo nazoloba awa eza po baoyo baza na point d'interrogation bacomprendre position na ngai parce que nazoloba na bino te nazoloba nde na baoyo wana parce que mingi mpe bakosala Joma mikolo na eti suku aza ndenge nini bazofinge mingi tala bacommentaire mawe koyokola ndonga mawa te parce que soki likambo etouche nga nayebi bamoyen na kosala soki namoni ke bafinga mingi mpenza nzambe mpo ya nini nakokaka so na tie video na désactiver kaka esika ya kotia commentaire na désactiver ou bien na bloquer mutu wana option ezali ozomona donc eza mingi mpona bato la omona Joma mikolo pena mawe Joma mosusu azwi take lokwa biso baoyo lokwa tozala mpe neti boye ayebi nga boye take ye pa alegisi atalako take edi loba olexalera pamba parce que soki nalingi na désactiver banani wana na kosala yango mais natiki yango mpo nga na aigle bango baza badendon bazojoue na jeu wana mpona nini bakotisa nga kuna mpona landa bango tokóma niveau moko toa niveau moko te ozomona toa niveau moko te bango baa na se bamoke baa na se awa bana se kuna na suka kuna na se
Bah vraiment kuna na se. So toi niveau monté. Zomona parce que muto asala likamba yebi likamba salaka aninga na pamba te po yebi likamba osala. Et là on no tuna. So yo chuma makambi no osala. Makambi to sala ezaka moko. To lingi lingomba oyo ezonga bomoko. Po lingomba ezonga bomoko nini esengele sala. Est-ce que sengeli bato basala ba réunion nena ba so balobaka. Oh joma ko yo zo sala makambo yango lingomba ezana bokabwadi. Oza nena lobi oza mutu ezo fonctionner ma ele mingite. So oza mutu ya mayele o comprendre que lingomba oyo boyoka nango eza video ya YouTube te eza soki video wa pona ba kimbangi se si ba lembi makambo soki ba che vote ke ba kimbangi so ba lingi makambo esila na asi vote on kozala na asi peut-être 100% batu nyonso eko kende côté moko ba ko bakaka ke esila to lingi makambo isute po ba lembi mais pourquoi ils ont perdu parce que eza na ba kimbangi c'était décision ka moko soki ba papa ba kangani makambo esili automatique ikozala pe na réunion moko te yo kimbangi so ko assister batu na yo batu no opinion na yo ekozati yo kozala na opinion na yo contraire na nga mais ko affecter ko yoka na église te atane sika moko te parce que pona ba kimbangi se basi ba lembi makambo ba komi awo ezala o ba na trois basi ba komi awo ba komi ni jaw e wana tant to saka ba sport wana obundu pe masiko taka monde. Aki mbali sa konta ka montre arbitre kata match pour ezo dépendre les sous na bango ba kimbangi c'était ba prière salami ba stratégie zwami yango moni lelo ba liboso ta makambo ezalaki bato bazalaki trop radical lelo ezala nde wana te o mona bana moto a 3 bosola kana bino makambo ezala ngo pe bien ça makambo ngi so ki pa ngote bozo komi na bino bien o bazaki na ba bimemi ezo doser pona nini ezo dépendre sur na ba kimbangi c'est beauté ozomona ni ba pasteur o ba yaka ko tchaka ba moto wana ezo dépendre sur na bango ezo dépendre rake discours na yo kimbangisa rake to lingi bo moko so bo si bo comprendre que makambo yo po e salama ezaka ki papa akangama na bandeko na ye c'est tout yango na biso to yakawa pour to koto laksa yo ke eza bongo pona e koma na niveau wana pour nyonso e baluki na nkamba. Parce que quand on a l'acheter, quand on a l'acheter, ma papa a mon côté balobi, même si bon lobby que to lingi ceux qui chef spirituel à Dieu on a été tout ça prêt, tout ça prêt, to lingi, ton dimi, oh boya bo ton dimi, pour agnon se commune en camp. Parce que yo ce qu'on a trois gars là, mi tuna, pour ni papa a kosola kala bande gona été, a solo na bande gona ye, a dit bon, allez, ngaka la chef spirituel makamona bani nezate, to soli kaka. Si on a décision wana na sibango ale et puis ba koyamba bino ngala mkolo na bi ba koyamba bino ah faut ba yamba bino zo ba koyamba bino sikoyo ba papa ko ba te so makamba koyamba wana bosana kaka tozong na biso so papa ko na video ya lobi na ba bango ba yamba bango balingi na bango te donc eza sungate voilà wana sikoyo na biso nyonso to comprendre que do to kendaki mabe. Donc makamboyo on dirait ba papa ya mokoto pe ba lingi na bango te ozoma mais ata wana basi ba lobi ke to lingi kaka to solola ata na compte famille permission ezate est-ce que vous mona ngote ke poa e komi kote mo e komi ka mo panzi moko soki ba papa ya nkamba ba discours nyonso ko sala na bango nzamba za ka jaune nzamba za chocolat nzamba za mundele nzamba za boy soki to tongi mise soki to sali nyonso wana ezaka kamba ya moto ezaka ke ba papa ba solola bango na bango c'est tout bokomona makambo ezo sala na Angola ne bana bolingo wana e ko affecter pe na RDC e ko affecter partout matuka wana misato e ko pela moto mboka bato ebongi bato bakomona bango na kimia aussi longtemps makambo ne ko sala mate e ko continuer kaka boye ba oyo bazo telemela discours ya malamu na ndenge moko individuel lokola pays lokola Angola balingi na bango mobulu te ba kongole banomona kaka moto ko zika bando zika kaka et puis côté à 3 égal à 1 banomona kaka ke tina 2020 bazo tongela bino kaka tout monde banda ko kala mikuse boya mike bokomona ta immeuble mon côté oya 10 étages au poste ba surveiller ba beti yango immeuble rien normalement na nkamba lelo 2018 tala na china Angola nombre boni ba kimbani so ba na Angola ba ko sala makamba ndengwana na tango muke na moins so ya inane elo nezangi ke to benga ngo mboka kota na YouTube
beta documentaire Vatican, beta ata église ko yo yebi ya munene. Omona ndenge ni Vatican ezali. Batonga ngo ndenge ni. Yo benga oyo mboka nzambe. Nzambe azape na batu papa Simoki bana 2018. Soko kena nkamba otali premier poste. Ozomona kaka makanda kunga mukeka bwezaka wana kabwe. Elo nezangi ke wana ezala immeuble moko ezana ba bureau na kati. Poste ezana étage likolo kuna. Esika basala na tour de contrôle kuna, basala ba satellite. OK, baso communiquer. Allez, immeuble wana pe ezape na bureau ya ba pied gauche, ba nini tout ça makambo bureau ya bana ba benga bon. Ya ba ta presse. Immeuble moko mulai. Mais non, tout ça la ba biloko ba ndambu ya mike. OK, ozomona ngo bazo sala ngo na 2018. Na yebi ke kati mais en tout cas na on continue quelques minutes. Vous comprenez? Na 2018. Mais ça faut raisonner pe. To raisonner que eza partir à échec one. Et que continuer boyer. Et que wana ko continuer boti bato ba koma ofungona misu. Eza ko la moto bitumba, ozo bunda pe mesili, okomo zelaka arbitre. Vous comprenez? Okomo zelaka arbitre. Et moto ezo pela na mboka na biso, bato bazo kozango eza ba kimbangiste. Pona ba désordre na bango, pona ba makambo na bango ya kozango yo kana. Siko yo mutu, oza mutu ezo fonctionner malamu te. Ce qui Joma Kassali makambo na wela musabatu. Oh boy, bozo zwa lokola nena lobaki Barcelone. Équipe na yo ya Barcelone, lokola bazo tumbola ngo yo fosilika. Eza ndengwana te. Donc bila batu ya mayele, o mobengi batu ya mayele ya 3 egala, hein. Na makambo nyonso na lobi awa. Soko moni kamoko sepeli si yote, zoa ba mama au contraire yakana ngotia na mesa, bie koma, bie salabwe, loba. Komisa ko finga te. Parce que ko finga solo zaki face à face olinga ko finga te. Pona ngaki na beta yo pena ya solo. Biso to sakana te. Tango bino boyoka kawana batona ba mujahidin. To sakana te na ko beto même na kati église na beti yo pena oleli. Na webiso alela. Liboso na biso fana se. Webiso Joma Kassali basaka ne yo zoma mo église wade. Te na ko beto ya solo. Na ko fana na se, na webiso na no lela. Avant symbole lela. Adi lela. Donc oleli na yo moko oleli ale. So na gouvernement na bien le tellement global sous demande té. Ozomona. Mais na face à face au salaté, so ko bomba mi sima ya caméra, ndesi ko le wana okoma na courage ya koloba makamozolo. Ndenge bato bazosaka na ngale nzusu na ba papa. Parce que ba yebité, ba yeba papa bazana bana pe, ba kufinga bango ba sanyo solingi. Po aza musika bomba mi sima ya caméra. Siko soki yo za muti ya mayele, oza na choix. Ou bien dégage. Kotala Joma te dégage. Soko mona kotala ye, olingo débattre na ye débattre. Ba vidéo ya ratiliki ezakuni ezotula bato bazoluka batala ngo bazotala mingi te kinde kotala ba vidéo ba 3 heures du temps ba 2 heures du temps pour Alexa l'air non ga pa ya Joma Kao pour ngana za na bato naza ko se communiquer na bango ozomona et puis na yebike même yo talité oyo bazana ngo besoin ba kozwa quelque chose parce que yo na mutuna yo ezana mayuka na kati ozomona ezana ba savon na ba donc mutuna yo ezana kwa kitunga omona kitunga ba mama kila wenze ba chaka biloko okocha nyonso na kati donc mutu noza kitunga ezana eloko te na mutu ezana ba mbisa koka ba savon ba manyuka ozomona yango ka biloko kansaka ba fumbwa ba ponda ma deso ba biloko ndengwana donc ozo raisonner malamu te tona kola note donc makambo to salawa eza makambo blague te boka zazo zanga makambo ko sala parce que batu na mboka kuna neto na RDC na tozana souci mboka na biso to lingi mboka na biso échanger ba combattant ba telemi combattant mboka boni tout ça mais biso to ko peto na bango peto ma bongo meto lobi biso de bi vrai place vrai problème ezali o nga na zo sala ezaka elite ba combattant ba sala mais nga na yebi esika problème ezali ngo to chuka ngo lero to zo continuer ko chuka ngo po esila yo so ko zui conscience o wana bona so ko zui conscience makambo to bano mona ke pression ekozala esika ya loba non esika ya oui loba oui po bato pe bazolo ba oui bazali mais bazo banga soka lobi bato bakomona ye ndenge nazolo bandengwa bako bengana ye babengani église mais tito okoma na bato bazaki bo bengani problème ezate afin na ndako mais aloni zoka aloni yo pe mutaka na 26 ko kanisa teke ngana ya opona na bondela yo po yo ka Joma kwana po za mutu ya motema mabe oyo ozomona ke Joma kaza mutu mabe ou bien ozo bouder Joma na yebi na nga bato la nyonso na kombo na bango tu na yebi
ozomona nazelaka bino kaka na piège nayebi na nga ye bon nga nazala na mpona bato ya ndenge wana te naza nazosala mosala nga nazosala oyo nzambe atie nga sikoyo na moment oyo na informe bana papa Simon Kimbangu bayeba epuis nalakisa bango ndenge nini esengeli esalama parce que na baeglise esika mpe tokendaka toyoka matei toyoka bapapa bazoloba me mbala mosusu makambo nyonso te oyo kozwa wana ozomona oyo elekaki kuna neti sikoyo bolanda makambo elekaki na ngola mikolo nyonso bovisite page nde nalobaki eloko so nga naloba yango bosala bapage ya ba YouTube kota na YouTube créer page parce que mbala mosusu na banolekisa ba direct na YouTube donc soko oza na page ya YouTube te eza difficile okomona vraiment susu neti joma kazo bimatolo ba mikolo pona remarquer que bato ebele baza na ba Facebook te alors soko to chekuna bato pe bazolanda kuna alors mikolo mingi neti lobby je crois lobby na kosala émission mobimba na kotiana ba preuve na makambo ebele ekoleka na YouTube ekoleka na Facebook te ekoleka na YouTube direct kuna na YouTube direct koko komante kosala nyonso oyo olingi et puis bandeko ebele oyo banon kimbangise bakimbangise bakomona ngo lenge na oleka direct mais or siko soki ofungoli page ya YouTube osabone na page nanga surtout soki eza na cellulaire na yo soki nakomi kaka na koti direct ekoalerte yo adresse mail na yo oyo kotia wana zala sirke ezali adresse mail oyo oza nango na application na telefone na yo tozebi eza na ba Yahoo toza na ba Hotmail toza na ba Gmail toza na ba biloko wana nyonso moto akozala na ba adresse mail ebele eza nango problème tokofungola ngo ndenge oyo olingi même Yahoo ata 50 yo moto koyeba kota kaka kuna oza na besoin otie numéro na telefone otie ba nini na yo oza pe na besoin te otiaka bakombo nyonso ezala vrai non ofabriquer kombo ofabriquer kombo na kombo ofabriquer kombo okotia même kombo na lettre na omo bosoini eza problème te pour se rappeler et puis mot de passe na yo po bosana te tia ba mot de passe moko mesanaka mingi oyo eloko yo tiaka mingi wana bamisu bamesana kotia mboka botama bamisu batia capitale ya mboka na bango bamisu batia église kimbangise bamisu batia soki nini bamisu batie église kimbangise na age aza nango bamisu batie soki ndenge soki kombo ya mwana na age na ye bien kombo moi c'est bien mo ndenge wana po ezala eloko moko bosanaka mingi te comme ça ba compte na nyonso ozofungola na ya Facebook okeka na Facebook oza numéro na chiffre na moko préféré par exemple obi ngana ezaka 7 ozomona sikoyo soki na Facebook otiaki par exemple toloba Brazzaville 7 ozomona Brazzaville 7 wala eza mot de passe na yo ya na email nemo tango ofongola na YouTube kuna otiaka Brazzaville apamba ozomona Brazzaville pamba place mosusu otie Brazzaville 77 place mosusu ozomona ozotourner kaka wana na quelques numéros oza na 7 oza na 77 oza na 777 oza na babiloko wana nyonso wana otourna wana même soki mokolo kobosana oyebika nga mona epesa mingi Brazzaville 7 ou Brazzaville apamba ozomekameka yango ti okomona kaka efungoli yo code efungoli yo page mpo mbala mosusu soki okomi okobosana carnet na yo wana ou bien ebungi bi ose retrouver côté moko boye olingi okota na email na yo wapi mot de passe okoyeba te et puis be gmail na yo soki Hotmail kotiango compliqué te ozomona tiakaka gmail bobobo esili obi nga nazalaka mingi na gmail bien naza na nini ale ezalaka nini mot de passe siko mot de passe mot de passe na tiaka mingi kombo ya mwana na anehe kingandi boye voilà na tournaka wana ozomona 7 77 777 soki na kena fongole Instagram mot de passe nango 77 ou bien ezanga ba chiffre ou bien na chiffre parce que pas mosu ba kosengo bazo obligé yo tia ba chiffre mosu ba obligé yo tia ba signe wana ba chaka wana ozana ba signe moko so message nango déjà o chaka donc ndenge wana nde okobosana te po so kokomina ba compte belo na Instagram ozana oyo mais o tourner sika moko mot de passe poko ko changer yango même moi ezala kono bial olongoli na yango o changer les ozana numéro na téléphone mala mosu ko bungisa téléphone lukape ocha soko fongoli compte ya Yahoo banini tout ça ocha numéro musu na sima wana ezala ta ya mwana obie numéro ya mutu bozangane na ndako moko obie o ezake soki wana ebungi kuna siko ekosenga pona ocha na nini kuna bamisu ba Facebook na bango bachaka ngo code avant soko oningo tala ngo otala ya Facebook na ordinateur mususu fo bakotinela yo code na cellulaire oyo chaki mukolo fongola de page wana ozomwa siko soki ochaka moko soki bayibi yo telefone obi obungisi yango bien bloqué
siko bloquer libanda otika libanda mais so zaki na numéro de téléphone à moto mususu wana ekoko aider donc bo fungula ba page ya YouTube bo s'abonner na page ya Jomak donc soko funguli ka gesili allez s'abonner tinela un message et puis là mususu to cha bato ba ko fungula o ba ko s'abonner to sala moi na ko kaba moi ba biloko wa na ba micro ba tricot ya nini ba 21 ba nini tout ça comme ça soko s'abonner o tinela un message ngana s'abonner allez bato wana nyonso to ko sélectionner bango to ponana na gagner to tinela ba biloko même bala mususu to chaper caméra to chaper ordinateur to chaper biloko bien o ça que pour encourager ka ba jeune ba kota na monde ya nini au lieu de tika la ka boy zomona biso to ba kimbangi ba ke belé surtout ça direct na YouTube wana et que ça appelle monsieur mona 200 300 personnes 400 personnes bazo za l'informer ba recommander on peut na bat mususu right na ba nsi to suka wana za ke information na zo zela wa et tourner so que si ko tourner na ko coach sango pe na YouTube comme ça wa ndeko balanda kuna ba me rappel Rolanda mais to ko taper direct lobby na YouTube ndenga to lobby ikamba suka ezaki naza déjà na ba vidéo oyo ya les grands réalisateurs kuna petit frère propre Thompson félicitations na zuba image wana donc o déjà na bois qui déjà mode extrême OK Rolanda ba discours wana séparé ceux qui na attendre comme na osala ngo intro na osala ngo sous-titrage na bato ba yoka ka portugais te côté balobi na portugais comme ça bolanda bon mais Rolanda parce que na vu que ba sous-titrage on a peut aura peu moins temps faut na koma et puis na côté on a programme et ça les sous-titrage na nini tout ça et aura moins temps faut yo kalika moko au traduire ngo et puis au changwana to mera osala ngo ndengwana mais Rolanda ngo discours séparé et puis ba ndeko o ba kendaki kuna mingi basale bango ba interview ba komona na wana tout ça donc mikolo penza bo luka bokota na ba YouTube bo sala ba page pour bo rejoindre pena makambo bo rejoindre pena makambo mikolo parce que Facebook bo mona comme ga alem sous peut-être ba lien ezolanda mais ça la page ya YouTube so kana sisi ya soko za na pongite créer page ya YouTube za na ngo fele cha kombo ko lukate ka bo siko ngasiko na osande te luka so esenge photo cha photo moko bo oza pas obligé d'avoir cha photo donc so ki oza na page ya YouTube ndenge na ndepo ko chaper commentaire parce que sans page ya YouTube ko cha commentaire te au s'abonner ko bosana te il faut au s'abonner na page ya YouTube moi na bisika na anglais ba komi subscribe ici ba komi subscribe yo au subscribe so ki o yebi ndenge ba koma subscribe wana te peut-être ko chaka ka na ndenge ni ko mais au moins on ga ko komaka na YouTube na koma s'abonner sur une page de YouTube et relaxa yo ndenge basala ka wana eza nango facile right donc to mona lobby na YouTube ko yinda kuna parce que makambo eza moi ebele to ko lobela kuna na YouTube right bye